Bote na bino nyonso partout esika bozali toza vraiment na esengo mingi ya kopartage na bino sujet lelo ezali bongo ndenge nini okoki kosala perruque na yo ya folox soki oza na closure na yo oza pe na mesh na yo ya dreadlocks tokosalela bongo kitoko bread esalami bongo awa na kati ya RDC tozwi numéro 27 question ya koluka changer moi couleur quoi on s'adapte quoi c'est parti. Alors, okozwana nous closure na yo, tenter pour ma couleur uniforme avec la mèche na ya dread. Et par après, okozwa ukangi ba rasta, basuki tokanga ya rasta, likolo ya closure wana pour permettre yo eroko sangi sango na mèche ya dread ezala bien camouflé. Rasta wana ebongi obando kangelango likolo likolo ko kanga pena na sete po espace na se yango ko permettre que okotisa mesh na ya dreadlocks ala obanda kotonga ngo na crochet na po biso to saleli crochet ya mukie na ya munene. Voilà, ozu crochet na yo obandi kokotisa malembe de façon que ezo kota na gauche ezo bima na droite. Donc ezo kotisa izaki okotisi suki koti na kati ya rasta no kanga na se e bimi na ngambu mususu. Donc à chaque fois ozo kotisa malembe crochet na yo. Crochet na permettre que e blokaka mesh na kati ya rasta wana. Donc mesh na yo oyo ya locks ozo kotisa malembe ezo blokame na kati ya rasta na nde ezo empêchango ebima na ngambu mususu. Donc à chaque fois zo sala bongo ezo zonga ezo kote ezo zonga. Alors même mouvement na o ezo sala eko permettre yo rasta na yo o evandi na kati ya mesh no ya locks ebeba te. Et espace otiki na se nde ko permettre suki no ezo pousser ezo kola nde to ba suki ezo kola mais evandika na kati ya locks. Donc suki no ko bando kola na mais à chaque fois ata so lingi bongisa yo kozongela kaka racine ozui tija locks na okotika na espace wana ekoserango pe ekozonga ekovanda sans problème ekataka suki te ozo obligé vraiment ya coinçango makasi te, il suffit kaka okotisa légèrement et okomuna sans problème. Bon, pour la partie ya sima, ya bonnet na biso, comme ezana meshte, ezana eloko kangela te, to salela singa ya cordonnier ya jaune. Eza texture na eza ndenge moko na couleur ya mesh na biso. Nde tokobanda na par kotonga, otongi nano singa likolo ya mesh wana. Par après, soko tongi, okata singa. Eza ya moko to chamesha moko okati singa nde okozwa umatisi mesh na yo nyoso mbale ezala na niveau moko ozwi mesh wa mukuse po partie za ndambu o mukuse wana okozwa obendi mwa tige ndambu pembeni nango nde okozwa koti na crochet na okotonga tige wana neti totongaka système otonga bilamba okoti obimi okosisa kotonga bongo nde okozwa même crochet obandi kosala va et vient gauche droite donc obandi kokotisa po ezwa équilibre. Donc okozwa ngo okotisi on lokwa awa mesh ya na kati te okozwa kaka partout wana mukie obandi kokotisa mukie po ekota nyonso na kati ya partie ya mulai moi partie wana kaka mukie nyonso en intégralité soko ekoti nde okozwa
obandi kosekue kosekue yango nyonso komona ke ekokoma forme moko ekokoma kaka neti tige moko okomona ku te neti bakataki ou bien bakataki te donc ekomi tige moko jusqu'à la fin donc eza kaka kokotisa obimisi okotisa obimisi et permettre que tige wana ekoma moko po evanda kitoko.